Bonjour Papa Eli. Bonjour. Ouais, Balandebele, c'est Bahebi déjà parce que Ebele, tout se changera toujours na téléphone pour na makambo etali mboka. Comme on a eu Djik Kanyinda, nazali communicateur na kati ya UDPS, président ya Parlement debout. Mboka esika batu bazalaka makambo ezalaka toujours. Yango wana nazali kobelela papa Chako Musakoli depuis Canada, na mama Julie Musakoli kopesa bango mbote, kolakisa que non ba pasteur o bazali kosala makambo ya mabe balanda quand même comportement ya papa Chako na mama Julie Chako na makambo oyo bazali kosala na vision oyo bazali nango pona mboka oyo exemplaire oyo ya munene oyo bango bazali na bango pona oyo etali makambo ya Nzambe. Alors soki keno ba pasteur nyonso bakoki kolanda lokolo ya papa Chako Musakoli elingi ezala malamu ke comment na ba pasteur ebele na ba buzo bebele kolakisa makambo oyo ezali tina te liboso ya bana na Nzambe. Donc ezali kopesa nyonso pasi na bandimi oyo bazali kondimela Jésus Christ. Mutu na mutu azali nation na ye. Biso tozali bandimi, tozali bana Nzambe, tondimelaki Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui tozali na pema oyo nazali liboso na yo ezali grâce à Jésus Christ oyo asali ke akufa na ekulusu po ke non ngai nazala ndenge nazali lelo boye. Alors de toutes les façons na question na yo nazali kondimela kaka Jésus Christ parce que oyende azali sauveur. Nakoko kondimela mutu ya mokilité oyo azali koyemba banzembo ya Nzambe même oyo azali koyemba ba musique ya mokili. Non, nazali kondimela kaka Jésus Christ. UGF azali ko sala musala na ye kobengisa ba musicien eponaka te na makambo ya mboka que non oyo ba musicien chrétien oyo ba musicien ya mokili non ezalaka te. Bango nyonso en dehors ya ba activité na bango bazali kosala bango nyonso bazali batu bango nyonso bazali ba congolais. S'il s'agit ya cas oyo ezali ko concerner mboka il faut babengisa bango nyonso bazala liboke pour que no balanda message. Ça dépend maintenant comportement ya mutu na mutu azali na comportement na ye mais basali Nzambe ebele ba musicien oyo bazali koyembela Nzambe ebele bazali koyekisa biso soni bazali koyekisa nde biso soni na makambo bazali kosala na comportement na bango bazali nango ezali koapporter casquette ya Jésus Christ na kati na bango. Donc tozali kolanda kaka nde musique mais bango bazali kokende libanda mingi na ba comportement na bango bazali ko afficher ezali malamu te. C'est un peu ça. Bon, ngai nazali na kati ya makambo ya Nzambe te. Donc ya émission ya Nzambe te, ya ba église te, ya ba musicien te. Mais oyo ezalaki entre parenthèses moko tofungolaki. Mais tozali kokangango parce que ngai nazali kaka na domaine politique. Yo ozali caméraman professionnel. Otambolaka okotaka partout un coup de chapeau. Au moins na musala to salaka. Na banzi ke bisika mususu olandaka ngai obimaka na surprise okutaka ngai. Mais tolembi te tozali toujours en forme tozali na makasi musala ezali kosala mapona partie na biso. O ezali héritage oyo papa Tshisekedi atikelaka biso. Parlement debout koki kokufa lelo te e kokufa lobi te. Parlement debout ezali structure na kati ya UDPS. Ezali eloko moko ya libela na libela e koki kokufa te parce que tozali kosala toujours musala na biso comme il faut. Ezali na ba parlement oyo ezali kokota na tongo ba parlement oyo ezali kokota na pokwa. Les années de parlement, même à 12h, 13h. Donc là, ça dépend du président Oyo, du programme Oyo, que non, RTL, biso sera parlement, RTL, sera parlement. Mais tu allez dans le parlement, Oyo et Kotaka,
oyo yebani koko air nyonso ekotaka na 10e rue yebani que no tokotaka à partir de 16h30 jusqu'à 20h nabanzi ke ozalaka toujours wana oyebi c'est un peu ça mais ba parlement mususu tozali na nango ça dépend président nyonso na emploi du temps na ye nde azali kokotisa parlement c'est un peu ça tolembi tozali en forme et tozali na makasi nyonso nabanzi ke oyo ezali Congo tomoni arrivé à Joseph Kabila nde azwaka pouvoir na ye tomoni d'abord arrivé à AFDEL ba oyo bayaka ti liwa ya musée na Joseph Kabila nde azwaka pouvoir asali 1+4 toyebi ndenge makambo nyonso elekaka tomona nde Joseph Kabila a participé à l'élection. Il y a première fois na na Congo à Salaki na 2006. Nyonso toyebi. Mais moi na mboka Kabila retour ya Kabila na ebité retour na eza wapi parce que nazo yoka makelele na matoi retour ya Kabila Kabila retour wapi na ndako na ye ou bien na Rwanda ou bien na Tanzanie na habité na linga opesa ngai nous d'abord lumière parce que na habité Joseph Kabila a sali remise et reprise na le président Félix Tshisekedi auto bengi béton armé bic rouge ma sali remise et reprise Joseph Kabila azana Congo ce qu'on a besoin de comprendre, il faut pas s'en lumière na Joseph Kabila retour na ye a voyager qui a zonga ok donc ali nga zonga les sources na pouvoir yangwana na kiti na ye autaka na ngopi autaka na kiti yango wapi na ndaku na ye na ndaku donc ya bango ou bien na ndaku ya ba olive bon nayebi soboye mutu oyo asali 18 ans je dis bien 18 ans atiki Congo par terre abomi nyonso na mboka oyo yo kanisi ke tango akozonga pona kosala 5 ans akozonga po asala nini parce que le monsieur a fait 18 ans na pouvoir akozonga po asala nini. Je te dis ceci. Kozonga ya Kabila na mboka oyo yokozana impact moko te. Kabila azali na impact te oyo akoki kolengisa mutu. Omoni président Félix Tshisekedi béton rouge. Azali na candidat te oyo akoki ko discuter na ye. Azali na candidat te oyo bakoki ko kitana sur le terrain. Candidat wana abattre ye. Donc Joseph Kabila a sali musala na ye et c'est sili. Azali lisusu na makasi te ya kozonga na mboka atanga na zolo bana yo boy. Papa Eli. Tokende na sondage. Ceux qui batenga na Joseph Kabila biso mibale tokende na élection na ko battre ye. Na koleka ye. Mbongo tala Congolais azali lisusu na distraction wana ete ya mbongo. Hollanda mbongo ezali mboka mbongo ya mboka ezali mboka na mbongo na ete utaka na mbongo wana na libanda te azwele mbongo wana na Congo. Alors c'est pour te dire que kozala na mbongo ezali ko gagner ba âme ya ba Congolais te okopesa ba Congolais okopesa ba peuple mbongo wana ba ko liango mais ba voter yo te Zolanda. C'est pour te dire que ngai sorte telemina Joseph Kabila na élection bako voter ngai bako tika na ko battre na élection kaka Félix Tshisekedi mon cher mutu bazo benga béton madame Dominique oyo azali député na kati ensemble ya Moïse Katumbi na lingi d'abord ko répondre yeboye. Je m'appelle Duc Kaninda, je suis Louba.
Alors, madame, pesa d'abord image ya malamu na ba mama nyonso ya mboka oyo. Ngai naza muluba, nalia kambwate. Madame, kolinga te to bimiselo makambu oyo ebatama. Kolinga te nazwa temps ya kozwa émission mobimba un jour. Même journée mobimba ya émission pona ko bimisa makambo na yo. Kolinga te. Ozolanda. Madame yo koki ko qualifier baluba tege no balia kambwa. O qualifier bango finga bango. Alors, je te dis ceci. Madame, Kasai yakala na ba 1990 ezala tozaki na 11 provinces, tozaki na 2 Kasai. Alors, nazo yebate Kasai nini ozo lobela sikoyo parce qu'aujourd'hui, on a que 5 provinces ya Kasai. Ozo lobela sikoyo Kasai nini. Nazali ko yebiso boye. Respectez d'abord d'unité na yo casquette na yo en tant que député national. Koluka tribalisme te. Ton père azali d'abord na caché mabe na mboka oyo. Ozo yebango. Ozo yebake no papa na yo aza modèle te na Congo. Oyebiango kolinga te obimiselo to bimiselo makambu oyo bomba maka. Hein? Yo za Katange. Na Katanga tozali na baluba babali ba Katangese. Ba oyo babali pe baluba. Tu vois? Donc biso nyonso toza ba Congolais. To balani ba babali koto ba babali koto. Alors tant ozo bimisa ba parole wana te. O bimisa ba parole wana plutôt ozo apaiser ngoti. Ozo s'adresser na qui? Bato bazo tia ekate. Ozo landa. Alinga bato bayeba ke no mutu wana azali. Il faut abimisa ba propos moko boye o ezala ya malamu te na miso ya bato. To boy tribalisme. C'est pourquoi j'appelle la justice que non justice ba mekana no ko saisir dossier oyo balandela ye nanu pour que non amekana no ko samba atelema liboso ya justice ala kisa alo ba pona nini abimisa ki ba propos wana ya que non baluba bali akambo. Non madame, trop c'est trop. Zolanda Congo ya Zaire ya kala o bobengana baluba na Katanga. Hein? Mais eza Congo ya lelo te ya papa Tshisekedi. Congo ya lelo ya Fachi Beton. Koloka division te. Congo ezali uni et ekotikala toujours inséparable. Congo ekotikala inséparable. Soki ozali na vision ya séparation kende na famille na yo bo se diviser nde boza diviser na kati ya libota na bino. Po boza modèle te. Ozolanda. Boza modèle te, bo se diviser kuna. Ko zwa makambo ya famille na yo ya libota na yo. Boya nango na Congo et puis bo lati sango casquette ya baluba. Non. Non et non. Avec beaucoup de respect madame na kopesa ba mama nyonso ya mboka honneur. Na lingi ko lobelo mabete. Zalande mutu. Zonga na casquette ya boumama, zalande mutu. Na kolinga na lobele mabete parce que en tant que oza député, na koki ko lobelo mabe makasi. Les gens entambwe, oyebi bien que azalaki nanu d'abord journaliste munene ya mboka oyo. Na minute oyo alati casquette d'abord ya député national. Bon, na ebité na mopanzi ya Martin Fayulu accueilli na casquette nini. C'est ça. Accueilli na casquette nini. Oui, mbuli ya kekoki kokota pourquoi? Parce que autorité morale na bango oyo ensemble azali honnêteté. Il n'est pas l'homme de parole. Moïse Katumbi, normalement il faut ba député nyos tout ba kimaye. Asa modèle té. Vérifier azali sous na combien de députés. Tu vois? Ozomona. Omoni kozala hypocrite la politique ezali bien té. Politicien azali mutu oyo apesaka face na direct. Soit ozali na biso
soit toza na biso te ozolanda Moïse Katumbi alingi ko créer toujours ba désordre ebele na mboka oyo ozomona makambo azo créer na partie ya papa Tundu Akumwanza ozolanda. Ce n'est pas dit que autant aux ana mbongo na yo o banda ko sala ko utiliser mbongo na pona ko diviser batu. Non. Non monsieur. Non. Asa modèle c'est normal. Les gens Ntambwe akoki ko quitter ou pas mais na kati ya les gens Ntambwe bi que non le monsieur n'est pas honnête. Carburant ezali ko concerner makambo ya Ukraine te. Tozana carburant. Tozana carburant na kati ya mboka na biso tozana réserve ebele. Omoni eloko oyo elingi salama oyo ya ko bloquer carburant. Toyebi toza toujours na kati ya vérification. Zolanda. Toza toujours na kati ya kolandela ba information wana. Tozana déjà na ba preuve ya makambo ebele concernant carburant. Mais to linga to confirmer ngo. Zolanda. Alors, nous allons mettre en garde oyo nyonso batambole na kati ya ba station nyonso ya essence pour na ko corrompre ba propriétaire ya ba station de façon que ba bloquer ba carburant était kamaté pour que non épée sa crise et ba koka ko qualifier gouvernement où ils allaient en place n'importe comment. Le moment arrive oyo ngaina yo tokosa l'émission na koyebi so ke non papa Eli likambo wana na yebisaki yo tala batu tel zolanda na koyebisa yo oyebita na yebisaka tosala na émission na yebisa ke non ministre ya économie akolonga na mboka oyo na yebisaka yo azama pas solo ya kolakisa ke non akolungwa ou bien bona boy na opposaka nga question na etango akenda kokabola mbongo c'est ça non tant ozobimisa mbongo akaba mbongo boy un homme d'état na yebisaka yo nini place na ye ezali na kati ya gouvernement ya bawario te place na ye ezali na kati ya gouvernement ya Sam Lukonde te le monsieur va partir. Et le loi Zawapi accueilli. Zolanda. Na kozonga a pona yebiso ke. Tala batu tel, baro bazali à la base ya ko sala ba biloko wana. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Omoni eloko batwana bayoka ka soni ezanini. Bayoka ka soni. Tango ozali un homme d'état. Zolanda. Ça la politique carrière na ezananu kolinga te bakanga yo na makambo moko boye o eza ya bien te ya malamu te ko silisa carrière na yo ozolanda tolingaka peut-être na fin ya carrière ya mutu tango tozotala tomona image ya mutu wana bolango asali pourquoi lelo tolobaka bolango ya papa Tshisekedi hein tolobaka mpona nini tolobaka lelo tolobaka batu balobaka toujours bolamu ya papa Kimbangu pona nini ba Lumumba batu balobela ngo pona nini ozolanda il faut tozala na image ozomona il faut na politique il faut ozala na ligne oyo batu bakoko kolanda nga na kolanda ona na kimuibita na kolanda ona makambo ya détournement te okotika image nini na scène politique nani akobanda ko sa rappeler na yo okomona bana na bazole balobe bana ya muyibi papa na bango ayiba papa na bango sala boye papa na bango azalaki facile à corrompre ozolanda eza malamu te ngai nazali ko remercier d'abord Assemblée nationale. Na remercier d'abord ba député na biso nyonso. Pour na ba décision oyo bazui.
ministre asali mbeba libanda. Ministre asali mbeba libanda. Ozolanda. Donc, nazali kopesa d'abord coup de chapeau na ba député na biso parce que baza bato oyo biso topona po balobela biso. Alors, bakoko kondima lisusu buzo bate. Pona na kosukisa nazali kopesa toujours Augustin Kabuya Mwanabute. Nazali kopesa ye toujours mbote. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup CG. Bolamu epolakate. Motema malamu ozali nango pona conduire parti oyo nanzela malamu malgré banguna na yo bazali kobundisa yo du jour au jour mais bakozwa yo te parce que ozali un homme honnête et sincère. Nazali kopesa yo mbote esika ozali. Nazali kopesa mbote na ba président nyonso ya parlement debout ba oyo to partageaka toujours vision ba oyo to tambola na bango nyonso elongo. Nazali kopesa bango mbote liboso na ngai nazali na président na ngai ene na ngai yaya na ngai président Matata. Nazali kopesa mbote yaya. Merci pour na nzela bozali kolakisa biso. Merci beaucoup. To komina no tete to na besoin to koma. Nazali kozonga na muke pona kopesa yo pe mbote papa Eli. Papa Eli oyo mwana musakoli. Aza toujours musakoli. Wana papa Chako na mama Jili na Canada. Papa Chako pesa ba ninga na yo conseil. Ba pasteur conseil papa nangai. Balanda lokolo na yo papa Chako papa malamu. Na makambo zali kosala. Chaîne na yo yango yo ezali kosalela biso makambo ya malamu. Ezali ko faciliter biso même na zamba tozali kokende. Tozali kokende toujours na ba cameraman na yo. Sans toutefois oublier que non, Eli a caméraman international azalaka toujours na mopanzi. Vraiment merci beaucoup pour na oyo au saleli biso ba peuple congolais. Nazali kopesa baninga na ngai nyonso tumbote. Nazali kopesa FBI Gilles Kabamba na États-Unis mbote. Nazali kopesa moninga na ngai l'homme on a bengaka de tous les jours Yangandeko Sami Kabamba na apeso mbote belé demto mutombo na kati ya États-Unis papa ndeko na ngai ya tout tango pokwa pona bola mozali ko sala ko sunga ozali ko sunga toujours ngai merci beaucoup merci na badi bof vraiment ba américain le sako bozali ko sunga bozali ko encourager biso merci sans toutefois oublier ko kende na Europe ko pesa ba o nyonso basongaka toujours biso ko encourager biso na partage d'idées. Hélène o babengaka love mama Hélène yayo yangona merci beaucoup pour na soutien, merci beaucoup pour na nyonso bozali ko sala que to bundela mboka oyo ezali mboka na biso Congo ekotikala toujours Congo ekotikala toujours un muto kokabola musapi moko oyo azate. Merci beaucoup, merci beaucoup.